Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem. Chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a Motoka? Putain. Na bandeko ya tindika télévision eza babino Christina Rajabu kaka ndenge ezalaka kokota kobima komemela bino ba information lelo eza ya pasi pe ya mawa tolamuki na tongo toyoki nouvelle ke papa Lutumba Simaro asili kokufa tiki biso tokitaki awa na lingwala na famille place résidence na ezali tokiti to meka kotuna pe koyeba soki ya solo akufi mais information eza ya solo papa Lutumba akufi lelo na tongo na Paris akendaki mobembo kandenge ezalaka ko se faire soigner et papa zongi te mobembo ngo akendaki memiye eza pasi pe mabino mo bomo na ba image ndenge na sima bato bazolela famille donc eza na pasi pe mawa makasi biso tout na pasi pe mawa Congo mobimeza na pasi pe mawa kobungisa les poètes Simaro Masia et ça vraiment pasi pe mawa pasi makasi donc bato bazolela donc émotion eza makasi bino mo bolanda bilili ndenge eza donc ya ko expliquer kutu mingi eza te resamba kutu eza te émotion eza makasi netike bino ka bilili bolanda. Famille papa te va docteur gars kwa mwana na musala amsa la tâche de presse na on travaille ensemble le voyage à qui les voyages soins médicaux donc on le battait mais ils sont en repos un peu papa et ça va bien mais c'est pas le choix il faut dans le bas donc papa n'est plus depuis les loups à 5 h du matin, depuis Patrick sur le niveau à Paris. Donc voilà, ça va à 5 h, ça qui était. Donc ça qui est sur le téléphone. Freddy, Akime, papa, Akime. Et ça est solo, Freddy. Et ça est solo. Nana isaga ndaku. Depuis 5 heures. Qu'est-ce qu'il fait tout voyager? Tout voyager qui depuis ça fait 3 semaines basé en Ouganda. Après Ouganda, bakenda ki na Ouganda Kapala bakoti Goma neto bana Goma. Faut bakata tourner to soyena président na 8 h président manda chante na 8 h du matin que baza na Ouganda. Donc de to so ba na kin awa
bana oki bazana Uganda okele Uganda ba kotisko na Goma donc des abo ba faut kata tourner bazunga Kinshasa fato voyager na bango menga saki ke na komaki un peu en retard par rapport à manda benga na 10 heures le même jour à voyage et saki ke na raté vol le final na d'abord le samedi mais na ndai ba ote passer nga ana kina sa émission dimanche donc moi na d'abord au samedi ezakiti donc voilà OK c'est bana OK eza na Kinshasa te eza bongo na niveau ya Goma. Ah Katia, souvenir est belé, souvenirs tellement ébélé qui est suko et il y a un balamon comme on a expliqué on les a été. On après né dans le monde bah que sokolo la koloba bah témoignage c'est ça que non na comment encore moi na ndako zaki ndako ngana na kota cuisine na kota ka apaka chambre na kota te mais salon o ndako no surtout za ndako ngana na ndona iya buna kwa mona ndako ndona yebuna na bilamba na ngana yemata. Mais dans mon niveau présence, il y a des artistes et musiciens, c'est comme si on va être des musiciens, la génération papa de Tumba Simaro, ils ont fait des bombenga. Bon, il fallait faire des choses déjà. Donc, émotion, ça dans bango. Comme quand on peut sur place, donc c'est qu'après, nettoyer, bah, jour comme donc tous les artistes, papa de Tumba Zara qui est dans tout et tous les musiciens, bah non, pour nous assister même dans ma passi dans ma maladie donc tous les musiciens basa de cœur on a papa de tout parce que c'était papa où a tchaki bana noso na maboko na ye ba musicien nyos. Merci. nakomana koko bengo te mpo nayoka pasi bazolobozo kokolo babien te zosalanga pasi nakoso batuni ngai yobelaka ngai bitabela atake na naeka poto nokola ngai odesevanga nokola nga nabombaka kiobelaka baninga so batuni ngai otiabelaka te akena naeka kofanda na poto biesi bawona nga noko katobetena ya mabe tokokende so epai ya nani nkolo toyake epai na yo baoba ekwei lelo baoba ekwei yaya na ngai yaya kana motema ndenge nini kake sebeti toyebaki okozonga yaya toyebaki okozwa traitema okozonga makila mokokolo yaya sasi réunion de bwana yaya sasi réunion te yaya koloba réunion yaya kiadiaka benga Thérèse Kota na koti benga bandeko no bino 4 na besoin na bino yana na ba réunion bonini yana na koloba réunion bino 4 na mona bino 4 so boye bino misala na koloba te il faut bokoka bino nyos ouais yeka zo makena ya na biso ya Venga Caroline, venga Philomène, venga Malaga, Matimo Yazana salon, Bavanda Boselanga, Subola, yo ndembaka no mutu te olembaka mikumba te yaya masi ya maladi ozosombela bamaladi mosusu kisi tosuki na biso yaya
Masuke. Sependeni no pasaba pasi, no pasaba pasi. Este bonito sana otro fete bonane, este bonini ya sa pasi. No fidela sandega nini no, no fidela bata kolera yo bata kala sandega nini.
Bonne famille na bino, ezala mwasi, ezala mobali, ezala nani, landa. Ngai tata mwasi obwaki ngai. Atina na komela posesire. Satsana na soro yokate. Chemare. Nino basukate. Nino basuko bengisake kaya. Mama Zabi we. Niwo tuketanga mamo Zabi. Yaya tigila ngayo Zabi. Yaya tigila ngayo Okutala. Ah! Sibara. Sibara na Simara na zakolaka papa. Kufadi wa ya nzambi. Ya nzambi toki sonyos. Denge ko una kufadi. Kashi soka zaye bando. Ezaya nini? Simaro kolala pongite. Obwaki biswe. Totika ni biswe biswe. Gana gasho tigina. Ba ko ko banka ya kunda bisote. Ikabu basi. Nanda komia wa. Simaro kolala pongete nandimite muta kufina na magadi kaka ya makulu akoma kotambula lokwa mwana mke oko yapo kaka lokwa mwana mke tata mwasi mwaenza atambula zate oko mwana tini nzusi kenana kingabo tata mwasi totala yaka tipo nani oko mwana tsedi na isengo injuto yo tala tala mwana na biyo kendetenga misu ye moko apekisanga ko yaka te misu bosikoyo na matina ye to solo to papa working guy. That's working guy. Et pas moi n'est pas comme un homme à biso. Et donc, je dis que nous sommes au Bisu, mais pas le